Donc, Stade de France, place patron au Tchad, la minute, place au compte de musique, la mission à Congo, l'Afrique au bêta, numéro 1 à l'équipe de Junior surtout. Ok, donc pour ça, l'émission à MS, après c'est bon. Janvier Bafana. Alingaka simisa wata touche, mais wata taki kale. Anego bolinga to salisa na ye. Emo kalinga ye. Amo wata zomisi. Jibem pia na papa chéri. Omo na sko wat. Itaki kale. Bien na biso pe we ranson. Sous les effets. Abusa na makamuso ya sala. C'est comme une guerre mobile. L'opinion, le héritier. Ça lui possède beaucoup de risques encore. Tout comme ça, la réconciliation. Baba na yo, ils à la moine na muso mu pousser. De mukalinga. C'est héritier. Ba utara pa na yo. Pana yo moko. Après si bango mi bale ba na ba guerre d'esprit. Ça va bien, c'est la carte date. Le Rwanda naza a ce que concerne les date ça bulanda batuki pour Rwanda Stade de France et Péa. Le Bandaluma au Stade de France et pour Rwanda Péa et ana la next avec la olo maté. Abino mkulu ndate kopesa la éviter ils ont fait pour la fête à mon année. Adversaire ya faire alinga ale héritier c'est pas linga ale da faire. Parce que ndé totalaka l'histoire ba public. Comment des héritiers à l'équipe papa quoi bah disent que héritier zobeta. Il y a des mukalinga et zobeta té. Là nous mutunyo surtout na mukili apela ka to la pe to mila to ba malaria ba tu so ba tunga ba mama ba ma sur l'hôpital mama bele malade za rapport na mutunyo so ko se ka mutu ya malade tele biro ya la yo bi oyebiti. Omo na kaka. Totala omo na kaka. Ya liboso pe sala kaka. Paris la défense arena. Batinda pe ka utala. Est-ce que babeta ki Botala eza kobeta te. Botala bobeta nde. Biso totala tobeta. Pe tobetaka. Les 7 minutes pour bayebi que l'Europe on a beta ba professeur de Podrom yango wana. Ndaka ba festival yango wana. En plus biso beta na ba festival to ba wana eza festival. Quand bo beta na ba festival il faut bolo ba tuka ba. Eza festival. Eza concert ya yote. Donc, Stade de France, place patron au Tchad, la minute, place au compte de musique, la mission à Congo, l'Afrique au bêta, numéro 1 à l'équipe de Junior surtout. Ok, donc pour ça, l'émission à MS, après c'est bon. Ah, d'accord. Message numéro 1, on pour la balanion sur le warrior. En tout cas, voilà, normalement, mes collègues qui viennent qui présent Faya, sont bien à ma casse, ils sont notés à PC, ma réponse sur tout le temps. On va vraiment ma bise. Allô le warrior, émission na bino yango yo. Balobi émission autre aura focus. Na mamna biso humble servante éternelle de la presse internationale toujours. Balobi biso aura tokos. Allô le warrior, babi la moussa wa lalaki marambo bandidi. Allô le warrior. Merci na diaspora nyonso ba bozwami de partout, en tout cas même oral toujours Stade de France. Et quoi a dit on a à l'international, leader américain qui se joue là où il est de bon séjour à Paris on a quoi à Bobet Temboyo Toelio lelo na lo warrior ba question ya biso par réponse aux alara qui se joue rappé à Janvier Bafana dit c'est mon invité Janvier Bafana Zaliawa toko solo là au bissoir allô le warrior émission mon petit émission ba warrior j'avais bonjour ouais bonjour les barons ah yemo ne zalara Denis santé ouais par la grâce de Dieu et Dieu fait grâce de Dieu j'avais ba prendre mon abonnement et que maman ba linga ngai ba tutu ba linga ngai bo sabona mingi pour toute place ça ils enchaînent comme on ya Icon Network Télévision Icon Network Télévision Télévision bo sabona trop sur na ba warrior au bonira bon on a trop Nicolo na les barons de l'éternel les barons babi pour la vanne Janvier Bafana net est bouleversé ngala soleil déjà na international njora mais baebisi biso il paraît njora zobela Bobet Temboyo journaliste non certifié a appelé na marambouté
sololaka na nzonga ipare nzonga akobela. Bon omoni motu asalisha na makambo bakoselaka toujours bato makambo omoni nzonga aza mpenza santé nene azo biso abondi forme kandi ozomona gentil bafana na nde nzonga mpe azali nzonga akende baséjour na ye na Europe boyebi kaka akende ezalaki mosala moto ebengaki ye boyebi ke azwa bavisa na ye mpona mosala akende mpe bashopping na ye boyebi kaka victime toza na mobange na événement oyo bato bazozela lelo oyo bafanatique bazozela biso oyo mpenza bafanatique ya bonne musique bazozela biso surtout na bawario oyo balingaka fali mpo badecap la merveille bawario na ye yebi ke toza na date moko oyo eza événement mpo événement ezaka ya mibale le 12 avril toza na événement oyo totaki déjà date ya fe na so bobulu ngali compétition anniversaire na ye ezala na Hilton. Deuxième événement vers Stade de France oyo bato tout bazozela ye wana ozosala bawario to oza mobiliser bozala mpenza susu toloka mwana azosala examen d'état quoi asali déjà dissertation asali déjà 4 jours azozela barésultat ebima toka biso babayo tozozela date ebima yango mokolo date ekobima nasi babayo to moto nyonso polala na poudre na ndako jour kaka numéro 1 ya bamisien congolais nyonso omisa kaka date moto nyonso amobilize tia poudre na obima beta porte ngbanggbangba botambola bomarché pour les 7 et l'unique oyo aprofondir Stade de France na ndenge ya Congo po bato mosusu na ndenge Stade de France eza na bacapacité eza na moto nyonso okobeta mais avant moto akobeta yango so biso tobeta mpe ti 3000 ans mpo na bike 3000 ans yo oza te nga mpe na oza te bavie nyonso mpe babeta musike bon oza te parceque otalaka dege ya 3000 ans ya nazosisa bavoirie bozala coaché bozala branché bozala éveillé bozala mpenza ke endurance na bino ezala mpenza ke concentration na bino Stade de France kisi nzoka akenda kosala mosala juste pour na Stade de France ndenge aza na bamarketeur ya Stade de France babengisi mpena marketeur na biso ya effectif peut-être ke biso toka affronte toyeba tozala mpe na marketeur na biso moko par rapport ya baréunion na bango nde bakosolola po biso tozobeta Stade de France nade omona kisi nzoka akenda Paris nde par plus wana boyebi ke kisi nzoka aza jean bavisa na ye efa tambola mwa moke bashopping na ye tellement kisi nzoka boyebi elinga maolata to ndenge ayaki kinshasa awa ayaki na 120 sous vêtement basu kilote yalinga na 120 sengle esilaki ye so alati lelo abwaki so alati lelo abwaki so alati telema esilaki faso basu ya sika ndenge asinga président na ye ekoinsidaki mpe na Stade de France nde mpe babengaki marketeur na biso moko banome kisi nzoka azali na France bato bayoka gauche droite te bayoka gauche te aza a bon diforme po bomonake bomona eza kisi nzoka na bavideo lelo kutu na minute oyo nazoyebisa oke aoke concert à Paris Saint-Germain moto ya malade aoke baconcert azotambola bozomona kisi nzoka na Stade de France azoli azomela botika kokosela moto maladi tanki aza maladi te eza na bato lelo bazolinga biso bazwa succès base na kombo ya bato ezalaka président biso fali mpo badecap la merveille napesi no ya oli moshel koda mboka mboka wana ki nabosente Drake wana un boss qui se respecte babi ya sika na chassé boss Drake ya sika na chassé babi sanyo mobulu tozwi su ya sika boss akoti ewa qui se respecte Drake Drake suka ya sika na chassé yam lokati omondu na boss qui se respecte yebi ke kisi nzoka nikola vetambo. Voilà, Warrior, alors le Warrior, vous allez tranquille, Njo Aza, un bon de difforme. Ah, Tokos, d'ailleurs, tu as Njo Aka Sikoyo. Les journalistes non certifiés, Bobette Mboyo, tu Sarande ya Benita Salaka Aigle, ya TikTok. Kota Oyo Njo Raponjo Raemura Miyoka quoi. Donc, Benga Siko Njo, restez branchés, chers amis internautes. Njo Azo, les gars, en direct. Pour patienter, nous avons yambaka la terre. Toi, moi, patient, Botara à l'international, il y a le grand marketeur. Ouais, Zokota Zobima, donc, toi, Raf. Il y a une mission à alors le Warrior,
Donc to bandela toujours insister pour biso awa to rabana et Poups DiCaprio la merveille El Mara le king biso lingara te ba soupçon to ramba mon na vérité quoi. Bon, le quand tu as midi, tu vas entamer. To entamer voilà. Janvier bafana solo ya l'hippodrome ya ozan zombo. To seka mama ke. Utala kaka. Umuna kaka. Utala umuna kaka. Ya liboso pe sala kaka. Paris la défense arena. Bakinda peka utala. Est-ce que babeta ki Botala eza kobeta te. Botala bobeta nde. Biso totala tobeta. Pe tobetaka. Le seul et l'unique oyo bayebi ke Europe wana betaka bapenteur koleka tala za. Hippodrome yango wana. Ndaka bacheval yango wana. En plus biso beta na festival to bato wana eza festival. Tant bobeta na festival il faut boloba pe ba bato. Eza festival. Eza concert ya yote. Soko coopérative obeta na festival, c'est normal. Biso beta na festival, c'est normal. Biso to lingi biétéré et fungama, bino fungama bo sala. Banalise ya biétéré na bino. To moni bino nde bozokini. Ah bino bozokini. Ah bino bozotala. Ah biso to zomona. Est-ce que biso to lobby? Ya ngwa nde problème. Est-ce que biso to lobby? Biso to lobby le côté. Ya biso pe bolo baati. Ko biso ki pa mamna bango te. Ndebo kendaki kuna est-ce que biso zalaki? Soki boko beta, ou boko beta te. Est-ce que tali biso? Ya ngwa nde problème. Ah, biso ka ke finia. Ça on dirait bafana, on dirait ba olandela président, ba olandela king. Lo no so sala. Ko bango be ba sala. Mona musique ya Congo le long tapesi bango ben. C'est grâce à Fali. Quand on fait ça biso ka maeli ya musique, ko te kuta na musique. Mais ben ou la musique ya le c'est grâce à Fali. A numéro 1 ya ba musique congolais c'est ko ba tutala nga. Tout tendance confondue, les seul et l'unique. C'est un Clarisse Yemba. Il y a Willy Michel Kodamboka. Isaac Rémy Lionel Aïd. Jordan Fonseca super play Aïd. Igobos moi pour papa mapanga Aïd Maramona Luba. Monté ma Clarisse Massif. Lelo, motu tout ata mobilisé pour habiter à Paris, habiter en Europe grâce à Fali. Bonzima ata motu. Lelo pala sa numéro 1 na bango. Lelo YouTube ezaki ya kolala. Si. Pala pour ça te. Actualité ezaki ezalaki ka Goma. Il y a une invitation à NBA. Azalaki ka Bukavu ndo tala bino ka. Lelo NBA tala ba komo sa banalise. Grâce à Fali Cap la mer. Mama Rose Bombula. Oto solo ba okuto omona. Biso tokolo ba makambo te oto omona te tolo ba kaka. Le seul et l'unique aigle. Numéro 1 de la musique congolaise. En plus, nous avons beaucoup de respect sur notre plateau. On a maman linganga. On a la kombo ya maman nana ketchup bafana. Tala ka ifuna na respect ya kombo. En plus, na maman. Ngana era kana bana nga vérité. Oya omoni suye itali na pona ko finga ba balongola champion ya kombo. Nga siki siki ka leader américain ala kisanga penda visage nga champion faut sala musala. Aigle lina ko pona musala. Ko panza ntango. Ndi na sa ana pandi juste pour le Stade de France pour ne dire kalami pour date de kita abis to lango ekwaya edi badia tayebi to lango ekwaya zola yebi sule ka okayebi ekwaya makasi ya fison coloqué el zapatero ayebi to lango basa la calme kalami ngi to cha date de bubu le conduit protège ayebi. Voilà, Janvier bafana pour entamer l'actualité. Moko ya icône ya musique congolaise na kombo ya Weranson. Maison mère, mokolo maison mère abetaki na France wana. Batu baka bilobela o amatisi héritier. Aoganga ba l'autre là héritier zaki moko ba icône te. Ya ba vedette. Icône ezaka fali. Ah OK, je retire. Moko ya ba vedette. Babi moko ya ba vedette. Moko ya ba vedette abetaki concert wata gogan na matina plateau abeleli l'autre là batu balobi o a ignoré wata na sipela na concert a oya
le roi de l'Afrique. Le problème c'est Wira. C'est Wata juste un petit peu. Wira Koloba. Yango wana. Mais pour bien aviser pe Wira Anson sous les effets abusana makamso ya salaka. C'est ton obéi si guerre mobo. L'opinion le héritier. Il fallait beaucoup de respect envers lui. Ce Congo ça la réconciliation. Baba na yo ezala mwana na muso mukuse de mukalinga. Vérité. Ba utaka pana. Pana yo moko. Après si bango mibale ba na ba guerre d'esprit. Adversaire ya faire et vérité. Faire alinga ale héritier, héritier pas linga ale ka faire. Parce que nde totalaka biso to ba public. Comment dire héritier à l'équipe papa quoi ba disque héritier zobeta. Il y a des mukalinga et zobeta te. Ozomona. Vers la biso nsoni na ndenge mabete personnage qui dama mobu. Pour respecter héritier pour ça na podium na yo. Obi ke bayoka na raté. So ngo sa réconciliation en bongo. Pour binga bango na bakuzi. Mais na ndenge public ça vraiment bien pour héritier par exemple famille na yo ka ba place mais ça beaucoup de respect envers héritier. Comme tu as eu chopé pour ezaki héritier, mutu oyo bwa kaki. Est-ce que chopo? Ata vidéo à salaki. Mais héritier avec de la kao, les lolobi en plus il y a bana au ba cause de pambo na oyo ya bi. Pour les kawata tempo. Israël il y a déjà talaka c'est là déjà titre de déjà. Biso malgré wata au chanteur ba pique c'est là la musique. Mais mango le modèle wana te. Oh ya memati. Ouais. Vous avez l'air moko reconnaissance avec héritier. Il y a yendi et si bato balandi ba bié et na biso rançon le roi de l'Afrique. Musique nao et les gars qui bien na c'était na concert wana malgré ezalaki ta pour na sepelisa ba congolais non que ba européen ezalaka concert Le problème ngo ezaka nini na viensoni po MTM mukolo bana tonde ni yango amoni fabenga wata oui mais ba mélomane nyonso bonne musique eza le warrior hein on ezaka mo entre parenthèses ba mélomane nyonso ya bonne musique balobi asimbisaki wata touche et tant que les ya balobeli on a rappelé un succès et tant que janvier ba fana alingaka simbisa wata touche mais wata taki kale anego bolinga to salisa na ye e mukalinga ye mama wata zongisi jibem pia na papa chéri omo na sko wata itaki kale touche ne soki wata te mabeti mais yipa lungulu yango pesa no koti lo wana na secret mais pour mutu bayoka na to sa semblant ta autant en bon point pour le sabat ko yoka na mutalinga rayo te ya ko sa semblant place ba kati. Voilà, l'international qui s'injure en direct. International, bonjour. Pardon, là, parce que nous avons direct dans cette émission. Ouais. Bonjour Patricia. Bonjour, bien l'éternel Njora. Kalamoa était vieux. Yo, mata bapé pour bobaler et tout. Oui, la salle qui est patron, il y a la musique congolaise, il fallait pour le numéro 1. Il y a la musique à Congo, il y a Europe, il y a Afrique, il y a Amérique, il y a partout. Donc, nous sommes oubliés le repas, mais toi, on a 5 ans, ils ont au Canada, 4 ans au Canada, les États-Unis, toi, on a visa. Semaine prochaine, on est au Canada, à Montréal. Donc, il y en a qui étaient à Montréal, toi, on a vacances, ils ont été à Montréal. Si vous avez besoin de vacances, ou vacances, on s'est en vacances à Paris, parce que quand on est à Paris, on a un concert, on a concentré dans Moussala, à Paris, on a un shopping, on a Soumba la Poto. Sombre, d'abord Soumba la Poto. Voilà. Voilà. L'international Njora internet et Ningani nga bapel banda lobby tongo na lalité journaliste non certifié na kombo ya Bobette Mboyo a lobby qui Njora ça sérieusement malade. Ah bon? Ouais. Yi a lobby qui Njora ça ouais na tin de la vidéo d'accord mon réalisateur Coco Dema ndeka to sola boyo ça na audio ba défilé pe vidéo à moi suana. Journaliste non certifié na biso ba fan na ba leli na king fort neni Njora
akoki kozala malade boye ndenge nini nzoka problème ekozula ye ye moko ayese biso de stade de forte ekwea soki bobe chumboyo ouais nayebi ete yango wana nde likambo ngabi te nayebi te ye te namoni ye mpe na vi te vraiment ntango ozometa lisolo ya motu eza lokwa papa na biso nani grand frère nango Jean Jacques Panya alingaka mingi ntango ozometa lisolo ya motu fo kovaa na motu wana ozalaka na motu wana ye azalaka na nga te amona ngai te eloko moko te namataki te ça fait un jour lona na France en tout cas naza na bonne santé parce que okende naza na ye ntango ozwanga na aéroport naza na fumu donc en tout cas naza bien donc naza bien makambo wana nayebi yango te donc odementir koza en bonne santé bango tokenda no mutu nyonso to na mokili abelaka tokola mpe tomela to bamalaria batia biso batonga bamama bamema biso na hôpital mamebelebele malade ezala mpona motu nyonso koseka motu ya malade te elobi oyo ezoyela yo elobi oyebi te soki na hôpital ro na kinshasa meme na bafrança okuta hôpital eza plein bato babela bafièvre bagripe baboye bon benga azalaka bonne santé naa na ngai bien naa na nga na hôpital te depuis na poto mpe na poto hôpital na poto te naa na ngai bien naotambola na ngai naotaki nuage donc naotambola na vile kitasa na bata vile kitasa jambe so mamoni barumbu de barumbu en France donc stade de France place patro kochanda tikala mingi te place mokonzi ya musique na biso ya Congo ya Afrika obeta numéro 1 wa liki batu nyonso to ok donc kuna sala émission na MS après c'est bon ah d'accord message nini kozala nango mpona balangi nyonso aloyo warrior en tout cas batu balandaka bango batu te mikolo eleki mpe naokaki babaki président fali azobela makasi so doter apesi barepo nyonso to lokuta bango baluka bango babese balobi na ngai ye wana kaka akosaki makambo kuna asaki émission soki bangana na azalaka ndumba babe azokosa nde bato ya makambo kuna babe abimisika azokosa bato ya makambo aza mwana mwasi bon ayeba ndenge asala mosala oyo azosala ezala mosala moko ya bien kala lelo futa bamanilela ata elobi lokosala mosala bino bien soki abandi boye ye aza na journaliste akosaka baémission salite wana te ifo azalaka na makambo ya koloba fo azala sire oyo moto akoza sire azalaka na nzora nga moto akobela likambo na nga ke naombela boye janvier o azalaka na nga janvier moto azalaka na nga soki oyo azalaka na nga te bon aloba na ye bon etali ngai te ngaa na nga bien. Voilà, merci beaucoup Njo na réaction na opo siko biso ba warrior miteme kiti moi ya kokabwana na ba warrior ba Orlando de monde entier à travers cette émission Allô le warrior. Oui, allô le warrior en tout cas merci beaucoup vous allez bien vous êtes la carte date le banga naza c'est que concert ça date ça mulanda batuki pour wana stade de France epeya le bandalunga au stade de France ai borana epeya egi ana tanda nexa egi olo mate na bino mokolo date kopesa nayebi te ezala fete kolekala fete ya monane nalova bato eti fort bozala bien bovivre bien na Kinshasa bobatela pays bobatela mboka tozala même moral tokos tokos n'est un film merci leader américain ok j'en vais bafana otoka réaction à leader américain un mot par rapport à ça bon un mot zaka ke boyoki monde ngalo moto akoloba ke nzura azobeli ezaka yanga jambe bongo azalaka ne ntongo midi popo wana ser na nga vie na nga oyo tozalaka ne presque chaque jour na Kinshasa malgré mikolo oyebi kaka biabi yaka esumba na poto yatanga suba biaoke nde ezalaka esumba na poto so azongaka esuba na Canada baza deja na bavisa na ye fali sa facilita biso keso toza kokesa numéro 1 ya baministère congolais nyonso wana bato tu bayebisaka na toklaseyebi ya Louis Michel Koda Mboka maman Ambrasile beaucoup maman sociale Lydia Kankula maman ça la chambre population bien contrôlée mais dit que na temps au centre temps au c'est fali ya ndo mona ke ba tout ba crier ba pote ba vie ba ya les chaînes YouTube ba chaîne ya ba YouTube presque tout ba zone mon activité fallait ba ndeko likate ba ndeko lobate aucun mutasala qui analyse aucun bina ba chaîne YouTube presque tout ba marché le na Kinshasa pour ni fala ndo lobate vidéo ka NBA invitation ka ba invitaki ni tala makambo esa nyako ko silenzo ya zobela nzo ka bonne vie comme na santé na kala mi to ki suba na Canada tala décret fallait faciliter biso tala fallait honora musala nzura le loko zana
ya oui Michel Kodambo Lydia Kango Lisa Crédit Lionel wana sere na ngai ya kati ayibi makambo na oloba oyo Lisa Crédit Lionel basere na nga ba Michel basere na nga ba Betty Omba Chako bango baza bayebi ke gentil mwana bango soda biso toyokoloba makambo ya bien noke kokosa janvier bafana tosuspendaki nano bamise bapema baactivité ezalaki suspendu est-ce que c'est zongi bon non ezongi te boyoka mode oyo tokala mingi te totikela bamission temps par rapport à travail yobi kaka na bamission congolais presque tout ya monde entier presque tout ya Congo les sel et les unique orchestre oyo biso koleka biso baza te babetaki po tu bato bape temps na bango ya repo loka orchestre na biso etambolaki professionnalisme ese bango temps na bango bafana mwa 1 mois 2 mois barelaxe nde ezalaka kaka bazalaki très à l'aise baopema si 3e mois kala kote omona baactivité na janvier bafana balobi photo tia poudre photo sepela nkoba kotia date yo ozelango ndeni bon yango na bisika bawa yo tout bozalaka motivé bozala toujours focus na silence en plus bozalaka nde boza bawa yo bazala partout bawa yo bazaka ya Congo te ya Benin baza ya Cameroun baza ya Australie baza baya américain baza yango toujours isa bino na ndenge ya mabe te bozala calme jour ka papa otia date donc tu azala déjà na poudre nini na ndako eza lokola examen d'été dini omitia poudre mpo nini bato bakobetaka stade de France wana leo nalobi te surtout na bacongolais ti 3000 ans le seul et l'unique numéro 1 ya bamise congolais akoaffronter stade de France calamité toyota date nga déjà na poudre na jour wana na obeta porte bang 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 na otia poudre mpe nazosepela mpo na falitape yanga voilà doré en face de la caméra janvier bafana sosa eloko moko oloba na presse okoloba nini bon mona saka pose kalaka nileza yongo tosoloba na biso oyo ozosala lelo ya motema oyo kosala lobi eza ya makasi nde eloko wana na kanga mpona otala makambo minene oyo fali asalaka lelo oye mwa amonanga ozosala te abi oyo akosala tonga nazelaka asala mpona yebika kosala ampisi ye so alobi likambo asalela ye ayaka te abike te na obika na Paris la Défense bababi bando tekama o nabeti tete ye ezapeleke so abi eloko na yasala obi kaka asalela biso kaka ebele ezaka mpona lokumu ya biso babaka ye yo biso toza ese mo tobenga yango pese liganya ganya tozoswa na diverteur ozoswa na bato tozolongaka kaka bato obiso opolaka te biso ganyaka kaka elo esepesanga plus mpona falianga topona place mo towario toganyaka kaka bato. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Un mot par rapport à ton idole. Mamis, maman nana kitoko bafana ya saza moni kombo mosusu na bakombo mosusu kozwa ko mama mpasi onde mona kaka pasi tomona ya bakombo mosusu elanga mama alinga mama papa comportement na kaka na ndenge aza nga mpe nafitaka un jour nazwa mwasi loka mama na matata ndenge ayebikaka bana janvier bafana suka ya lio lela loka bamama makasi mama tambolaka ndongo tambola eza parmi bafemme rare na mboka oyo so totali basala bamise nyonso tulele oyo bamise bayembela bango bakabwana oyo mobali nayembelaka bozalaka kaka na mobali bazaka ye na masilisi mapata voilà tokosisala suka ntango okotala siko bayinaka aigle baye oyo balandaka babaka basele face à la caméra koyesa bato adversaire lembele bon c'est normal ezalaka bongo bato tu bakozalaka pour yo même ata nzambe ya na bato balingaka contre ye baza lelo fala aza numéro 1 eza na banguna bazalaka te mais nzambe soki eza tomboli atombolaka nzambe eza tombola ye zalaka ndenge ozali ozalisa numéro 1 oyo bato tu bayebi ni gauche ni droite waka numéro 1 mosala na yo ezolakisa kaka capacité na mosala na yo elakisa valeur na yo ke artiste musicien. Voilà, janvier bafana ce n'est fini partenariat air nyonso babalinga janvier bafana na Icon Network TV wanozwa janvier bafana de tout le temps quoi. Un mot par rapport à la tosilani lelo hein. Bon, considère c'est bien bon bateau balandaka biso surtout kaka vous aura toujours motivé. Na we ranson na fontaki concert na ye o biso tout talaki
ça donne la ligne pour la tête pour les cabas tout batala qui n'a rien à cran ça donne la ligne la PC bambo tout là ça la PC ya Théo Zambota ya wana pina salaire à dollar il a la tête mais il dit que spectacle ya Wera ça qui plus bénéficiaire toi qui a plus pas congolais toute tendance confondue tout le bazala qui au monde entier tu sais gars référence au monde amené que ah je dois foncer ka super play à Zalaki utali bomuni ya uli Michel Kodamboka ba congolais utali bomuni amené que eh Joseph Mundele ya uzanga te utali bomuni amené odine manjaka badaki ma na poto ba tula yebi utala monde ils étaient que le quoi ya biso ko ba te bele ba osala moi discussion wera chauffé wera chaud na ndenge ya ba congolais na ndenge ya ba congolais na ndenge ya world biso sikoyo tosepelisa mingi bantu banigéria babéninois basénégalais bafrançais babelge bacongolais baeuropéens tout tendance confondue mais merci na Ranson le roi de l'Afrique concert merci na Bill Clinton olakisaki force yaki artiste peti bato basepeli merci lisusu na Ranson merci na hérité wata oyimbaki kitoko olakisi epena ke oya musicien abeka mutenga mille de na psintu zaki achani dina tulibi la cause de PC raison moni lo mususu vocal ya mutu seza na bakwiti kulinga koyemba ngo presse so ba bengi to ko presse o dina presse dina biso zaki presse o sa vocal oyo dina tulibi la cause tondolo tande bomi vocal envoie mémé merci beaucoup à Janvier Bafana qui a été mon invité à l'élo, un grand merci na diaspora nyoso espé balonga la jataz bongo bengelanga Joe Francisco le mannequin de Dieu Belgique qui tombait Stade de France et quoi ils ont pas patience nous qui de l'homme j'aime la petite motivation de camp patience nous qui de l'homme j'aime na bosse noté Rodrigo Wana Jival Rodrigo Wana ya biso. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Qui studio à l'international américain. Voyez, vraiment, ma warrior à monde entier. Congo, la prochaine mission la biso. Kasanda, un mauvais garçon. Costa Kasanda, wana ya biso. Un mauvais garçon. Amarita, Kabungu, IM, ONG, ya biso. Costa Kasanda, un mauvais garçon. Un mauvais garçon. Costa D'accord, c'est la film. Voilà, ça n'est fini. Alors le Warrior, bye bye, bye bye. En tout cas, même moral. Focus. Tu appelles l'espace les barons. Ouais, il y a pas qui sont le lot. En tout cas, la carte Kauka, l'unique est le seul. La chambre Gitoko, VIP, restaurant. Je dis, biso ba Warrior, tu as battu. Tu sont ton ennemi les barons, c'est que. Merci, Warrior, Gérard Warrior. Aïe, merci la film. Oh, mon caméraman, il a été au four au moulin, Cocodéma, toujours. C'est que bien, Tokos.